boyi ba politicien o bazali ko manipuler biso. Ndeko Eliezer papa tika biso. Biso te ba kitopeki si o soit poste ministériel. Papa tika biso kene bakato makolo. Tika biso kima yuza poso buka. Kene bakato makolo. Tika biso kima so manipuler bana biso. Tika ko manipuler bana biso boli. Bato bolombi su papa. Matoyi baboma yoyo kakate. Soba no sala boye na basfin. Asanga nko lamba la bimaka makitoko so ko sefela. Bino mo ke ba mandisité bo se eko sila bino. Tozo na femme bimba. Femme de promotion pour la personne avec handicap. Est-ce que ba ko tema so na buli fo mo senga. Fo le ko na pasi ke. Tika biso. Eko pesa mbango. Eko sunga yo. Polingini mama. Polingini handicapé. Banga mo ya to kisal me banda. Maman c'est là qu'on boxe ba loi parce que la quartier ce qui loi égalité maman ça vous peuple asa juriste asa avocat asa magistrat ali mibeko bonne nini comme on t'a quoi handicap comme état de droit et comme état de droit et ça il y a charité tête tellement parce que ça la charité parce que manipuler bino comme ça mama prendre le kuta nous prendre rien ça document pour les gens ça va handicap Tchangu pas moyen, juste sur comme un jean. Tchangu c'est Tchangu Dolembi. Depuis Kinshasa, na point à Njili, la personne vivant avec handicap à Tomboki.
Mon cher awa tozana de bonhomme eza makambo ya kokamwa bakoka basali manifestation na bango bakangi nzela awa circulation ezali te eza bloqué tala bino moko na niveau ya de bonhomme na niveau ya mai ya njili nzela ekangami na niveau ya mai ya njili tala mituka tokangami tozokende vers aéroport moyen tokende ezali te awa somo ezali awa awa bandikape batomboki baboyi mituka eleka baboyi kamio eleka batelemi na katikati ya balabala toza kozela toyebi te ce qui se passe soki balongoli mutu na bango na gouvernement donc pancarte na bango yango wana donc awa osalaki na consultation nyonso premier ministre asali eza respecté te gouvernement dibi na ndenge nango. C'est comme si le président de la République, ce n'est plus madame la première ministre Judith, dès que tu as le gouvernement, ils ont un volontaire chef de l'État quelque part, il y a une violation à la Constitution. Le chef de l'État, madame Judith, a été nommée par le chef de l'État. Et c'est le chef de l'État qui nomme, ce n'est pas la première ministre. Mais la formation du gouvernement, normalement. Et la formation du gouvernement, bango bazana kacha cuisine na bango, na évité qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Je n'étais pas associé, ni de près ni de loin. La formalité, oui, tout ça, la formalité, tout ça,
Mais je pense aussi que ce n'est pas que tout le monde devrait se retrouver là. Et Bao Bazui, Bao Pe Bazuité, le monde continue. Combien de Bao Salaki Botinda qui va bien? Il y a 4 il y a un regroupement. Il y a une consultation. En début de Salaki consultation, combien de Bao Salaki? Non, on a une ligne sur tout. Combien de Bao Salaki au Combo Bino faisait Botinda qui va bien? Bao Missou a habité, mais Bissol na cadre à 4 AC, Babeti Bissol 12. Donc on reconnaît que nous avons dit 12. Donc il y a des attaques, mais moi, on a combo Bino. Donc Babeti, honorable 12. On a PCP bateau, produit, bateau, balo. Je fais quelques jours, nous avons la taille émission, nous avons causé là que. En tout cas, c'est vrai aussi, si Nabiso met une pétition à la législation pour le ministère de le gouvernement de la université. En tout cas, moi je ne peux pas faire des histoires comme ça. Et puis, ngai nakota kanabilo ko eshua kapelete. Ce qui nakoti na makambo pétition, au komona kake kosimba, mais je n'en fais pas partie. Et je ne vois même pas pourquoi je vais m'engager dans cette démarche. En tout cas, tokende na lomba mpenda place ya nini wana. Kombo na tamba ndeko tamba yembelonze mu émission fin de Jean-Pierre Kayemba le bi kombo na ngai monanité na buku ya. Sujet yango penda yango wana neto lingi to buku ya bomo na publication ya Buzani. Na mokuse pardon de Goliezer. Est-ce que yo moko tu vas vendre ou expliquer biso comment ça peut arriver qu'il y a un regroupement de 13 députés et le gouvernement Bimi, vous avez un ministère mon côté, vous avez vendu, vous expliquer les choses. Bon, d'abord je commence par Bolobine de comment le papi Tamba, ayembe le pain de Jean-Pierre Kayembe, combo nanga et monanité na buku ya bomo. Oui. Et ça c'est l'essence, il y a un leader. Au monde de Goano Tani. Il y a un mois on est d'abord taille naïe. Ceux qui ont zungai na koko takati naïe, ceux qui 5 fois. Et combien ceux qui 10 fois. Sur le plan il y a taille. Sur le plan il y a français qui toque. Na koko tepa naïe ceux qui 20 fois. Sur le plan il y a koyeba moi na ville. Na koko tepa naïe ceux qui 50 fois parce qu'à kola na ba François. Et sur le plan nyonso même peut-être il y a Bouzou. Hein? Mais quand même, à sentir que dans ces gouvernements, de tous ces noms qui circulaient, il y a un villageois là-bas. Et puis à côté même studio, c'est pour vous montrer que quelque part là, au Kimbango Aloba que Mundela comme c'est-à-dire Bao Bazaki comme mon a danger, Bao comme petit, Bao Bazaki ba petit va tomber. En tout cas. Comment expliquer Michou qu'il y a besoin de 13 députés dans le gouvernement mais mon côté. Bon, ça c'est la volonté de celui qui a nommé, qui a estimé que qu'on a pas répondre. Il l'a fait. On ne peut pas l'en vouloir de toutes les façons. Yende Ayebi correspondre. Maman Mbote. Mbote papa. Tokuti bino na royal au moment où Nandil batu bandikapé ba tomboki babi mama irénité. Bino lobini. Voilà papa. Omoni ba batomboki wana. O batomboki wana baza bandikapé ya babandia. Parce que balandi likambu ya kolobate oyo balingi mama Irene te eza wana te. Balandi nde likambu ndeko Eliezer. Azweli banga so bomba na sima ya dokti soki dokti azwi ba mapango bapesi bango babi bapesi bango ma terrain na nzele bakabola 2500 personnes. Siko na 2500 personnes ngona bayiba opesa bango ba terrain wana ba manipuler bango. Yango wana omoni babimisi bango libanda po batelema. Nyonso wana kanda po kaka bazwi ministère te. Yango bazoluka na $5000 bapesi bango pour basalaka ba action eza corruption pendant 1 mois. Donc on a bayebi bazwi mapango o ba kabola ba on a le bazwi ata document mapango wana te. O balobi ke ba handicapé bapesi bango 2500 bake bakabola 2500 personnes. On a bino muto acha des autres des andeko Eliezer. Eza ndeko Eliezer. Yango biso toye awa. Toye tolobela mokonzi ya mboka. Toye na liboso ya immeuble à gouvernement pour que bayoka mungongo na biso tolingi désordre te tolingi mutu ba manipuler biso te omoni ba désordre wana banguna ya république ba ko profiter nango
pour l'insécurité ezosalema toboyi balobake bahandicapé bato basali désordre wana banguna bakoki koprofite baennemi ya république na désordre wana basali bamakambo oyo biso tozozela te bashege bazali wana baprofite na minute oyo babengi biso babotoli bato basaki na batelefone mama bato avandi ya bokoya koloba bolobi o bashege basali boye bahandicapé basali boye boyeloba na ministre ayebi eloko wana te ezali ndeko Eliezer loi tosengi loi ata loi organique na biso esengi ke oyo asali mabe bakondane yango biso mpe tokosala plainte tokodepose contre bango parce que biso tozala mpona conserver baki ndenge chef de l'état alobaki tovandi mama aleki alobi na biso boye makambo opposition eza te tozalika bana mutu moko papa na biso Fachi mama na biso Irene na loi na biso na badekro bauti kosigné nde balobi tozala bomoko totika gauche totika droite tozala bomoko po toana cause kaka moko ezali l'handicap tobunda mpona bango makambo ya minene papa makambo ebele bazolinga kosimba yango te balingi kaka baperturbe mboka na badésordre toboyi bapoliticien oyo bazali komanipule biso ndeko Eliezer papa tika biso biso te baki topekisi ozwa poste ministériel tika bikende bakato makolo batobolo misu papa matoyi baboma yoyo kaka te tobandosala boyeboye na basini bino bazokela bamandisité bazokela ekosila bino tozana fond mobimba fond wana de promotion pour la personne avec handicap est-ce que bako te baso na buli fond mosenga fond de bako na pasi te ekopesa mbongo ekosunga yo bolingi mama bolingi bandicapé bako moya tokisala mebanda mama zali kobokisa balwa etambolaka te soki loi ezali te mama aza moto mibeko aza juriste aza avocat aza magistrat ayebi mibeko bolingaki nini tobe kotamboka kwa handicap bango biso état de droit ekomi état de droit eza so ya charité te tene basokosalaka charité basomanipule bino kopesa na mapango lokuta lupango ye ezaka document poni boza basoma bandika bafungola misu boza ministre ya bien oyo azosunga bino oyo azosusunga bino bolingi nini Eliezer tika biso sokoya na ndako nao tika biso solingi bukala makolo atobolela makolo tika biso kimia mama osenga bana musala siko eloko libozangi barete bozwi loi organique bozwi oyo bali makambo na biloso bozana 5% bazwa bino musala na institution ezali ya l'état 3% oyo ezali privé oyo utiliser pour papa motango no oyo demande na ote tu es intellectuel, non? Chef de l'État. Tu as des mains partout. Tu es déjà fait. Aux déjà Mibeko et Pessio. Aux déjà Mibeko, loi et Pessio accès. Il y a comme ça, comme tu es intellectuel. Va chercher le travail ailleurs. Pas engager, pas pour ma capacité d'ailleurs. Pourquoi tu vas être toujours opposant? Oh, on pourrait faire, frère. Par rapport
mokonzi oyo batieli bino bolingi ete bosepeli na ete oza na posa ya changement katikati na bino bolembi pendant 5 ans ya souffrance on vous a encore mis lui encore de plus pendant 6 ou 5 ans de plus. Vous ne voulez pas la souffrance multiplie parfois aussi, donc vous demandez sa libération de ce poste. Ce monsieur a dit que le président Félix est brave, courageux, que le président Ibrahim Traoré parle des simples faits que le président Félix traite ouvertement Paul Kagame de criminel. Ça, c'est une blague, ça. On qualifie quelqu'un de courageux lorsqu'il agit malgré les dangers ou la peur. Mais M. Félix n'est menacé par personne. Ni le Rwanda, ni les États-Unis, ni les Occidentaux, ni la Chine, ni l'Afrique, ni personne. Je ne vois pas en quoi on peut le qualifier d'un courageux ou d'un brave. Il agit normalement parce qu'il n'y a aucun danger. Il voyage de gauche à droite. Contrairement au président Ibrahim Traoré, où employer les mots courageux aura le sens parce qu'il agit malgré les dangers des Occidentaux, des États-Unis et certains pays d'Afrique. Le président Félix ne se limite qu'à traiter son agresseur de criminel, pendant que son agresseur continue de tuer son peuple et voler ses richesses pour donner aux Occidentaux. Par contre, le président Ibrahim Traoré, lui, il ne parle pas, il passe à l'action. Il extermine les terroristes. Et il ne se limite pas là. Il attaque les Occidentaux et les États-Unis, les grandes puissances. Si c'est un jeu d'enfant, criminel, lui il continue à tuer. Mais là-bas c'est pas un jeu d'enfant. Alors arrête avec des sales bêtises là. Cours des grands. Ici c'est pas la blague. Ici c'est la patrie ou la mort. Si tu es intelligent, tu peux comprendre déjà entre les deux qui est brave et qui est courageux. Malgré que les dangers est permanent, le président Ibrahim Traoré continue d'agir, protéger sa population et exterminer les terroristes. C'est dans ce que l'adjectif courageux a sa place, a un sens. Ce n'est pas le cas pour M. Félix. Il n'y a pas de danger permanent qui lui guette en face. Est-ce que tu connais ce qui a causé la mort de Muammar Kadhafi? La monnaie africaine. Tu vois cet homme, il a pris la relève, continue ses projets, la monnaie africaine. Malgré les dangers permanents, il agit. Il protège son peuple, améliore les sociales de son peuple. Ce n'est pas le cas ici. Ici, il n'y a aucun danger. M. Félix n'est pas en danger permanent. Il collabore bien avec les Occidentaux, il collabore bien avec les États-Unis. Il a des bonnes relations avec la Chine, la Russie. Ibrahim Traoré ne fait pas seulement face aux terroristes, mais aux grandes puissances. Ce n'est pas comme ici. Ici, c'est un jeu d'enfant. On se limite à dire, on ne passe pas à l'action. Traite quelqu'un, criminel. Même un Congolais traite Kagame.